Sengo na bango basili kobiangama na elambo na libala na pate. Amen libota. Amen bandeko na Kristo. Tobateli kimia respectueusement. Tozwa référentialité ya toli na mokwalelo. Toli kola pesi na mukanda na matai. Mokapona zomi na motoba eteni ya zomi na misato pe zomi na minei. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 14. Soki tomoni makomi masanto totangi na kombo na Yesu Masiya na nasala. Ekendaki Yesu na mokili na Kaisalia na Filipo atuni bayekoli na ye ete bato bajali koloba ete mwana na moto ajali nani? Bango balobi ete bamosusu ete Yohani Mobatisi, bamosusu ete Elia, bamosusu ete Limia, soko moko na basakoli. Amen. Tozongeli pona boki madame Matthieu 16, 13 à 14. Totangi na kombo na Jésus-Christ de Nazareth. Ekendaki Yesu na mokili na Kaisalia na Filipo atuni bayekoli na ye ete bato bajali koloba ete mwana na moto ajali nani? Bango balobi ete bamosusu ete Yohani Mobatisi, bamosusu ete Elia, bamosusu ete Limia, soko moko na basakoli. Amen. En français. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. La prédication ce dimanche 14 juillet 2024 est tirée au 5e sou, soit dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, selon Matthieu au chapitre 16, le verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Génézareth, de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Nous réalisons Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 14. Jésus étant arrivé dans le territoire de Génézareth de Philippe, demandant à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Amen. Amen, Libota. Gloire à Dieu, gloire au juste. Saï et Tony Motema, la joie et l'allégresse remplissent nos cœurs. Pambaté, l'homme de Dieu nous a honorés dans ce culte d'octave de la Sainte Seine. Libota, Tozane Sengo Makasi, siège mondial, miroir et église Lobaranzambe, Toza honoré na présence et à l'homme de Dieu accompagné na maman. Pour Nabiso eza sujet à une grande joie. Amen. Amen. Bandeko na Christo. Tokumi Sinkolo, puisque nous avons trouvé la bonne adresse. Nous avons trouvé l'adresse divine. Ndenge molimo ekamba bandeko na biso ya Gabon balobi, nous sommes au bon endroit. Amen, Libota. Nous devons en être sûrs et fiers.
te trouver esika lobiko et monani. Où irons-nous encore? Amen, bandeko na Kristo. Tomoni lobiko, tomoni mobikisi. Torokende lisusu. Amen, bandeko na Kristo. Allons de l'essentiel à l'important pour nous regagner ngonga. Toyebi ke touti na milulu monene oyo réussite à 100%. Bien que l'œuvre humaine, les imperfections ne manquent jamais. Mais Sainte Seine bien accomplie, réussite totale. Amen. Amen, bandeko na Kristo. L'idée est pambate, et pesa biso vraie connaissance et à kosambela na liloba, et à kondimela liloba, et à kolanda liloba, beaucoup plus et à kososola liloba, qu'on comprendre, c'est-à-dire qu'on mettre en pratique la parole de Dieu. Et secondement, pour écouter sabiso n'a pas impression. Nous devons prendre la figure des circonstances. Toute manifestation monene, batu balobi nini, batu balobaka nini pona liloba, pe pona mobandisi, pona basali, na pona libota ya liloba mobimba ba fidèle ya liloba nanda. Amen, bandeko na Kristo. Mutuna oyo etuna maki pamba te. Ezana profondeur monene na kati. Christ n'avait pas l'habitude de questionner. Batunde bandako ya otune ba question, mais abandako otuna mingi te. Atuni question oyo ezana raison monene oyo esangisi biso. Ake na ba apôtre na Césarée na Philippe, il leur demanda, il leur questionna en disant, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Ne moko ba apôtre Pierre à répondre, les autres disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Amen. Ayo qui réponse wana, wana qui réponse c'est que le monde disent de lui. Mais alinga ki pa yeba soki ba oyo baza esika ye moko avandi. Soki bango pe ba sosoli, soki bango pe ba comprendre. Pour mettre en pratique et bongi au comprendre. Celui qui a bien compris a la facilité de pratiquer, n'est-ce pas? Amen, bandeko na Kristo. Yango azaki na souci majeur ya kolukoye ba est-ce que je suis compris par les siens et au monde? Yango patunaki ba oyaye ba mokili balobi bongo e bongo pona bino bozana kati. Bino bolandanga depuis. Bino bolobi naza nani. De Pierre toujours à répondre molimo ekambie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Kola lobakini, ce n'est pas l'eau et le sang, mais l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. De Pesio répond soana. Amen, bandeko na Kristo. C'est l'opinion divine, l'opinion de Dieu. Christ est amoni azui réponse wana ami bombi lisusu. Alobi bolo bate kenaza Christ. Souvent il s'est caché. Makambo wana nyoso ezokokisa matozo mona ngo lelo. Amen libota. Liloba na Nzambe o Nzamba pesi biso ezana ba mission. La mission divine. Et bon comprendre yango. Yango depuis lilobe banda ti le loboé l'homme de Dieu tuna biso question moko en répétition. Est-ce que
bozo comprendre. Po mukolo libote ko sosola nde mukolo tokoloba. Et bongi to sosola to comprendre liloba. Po to mettre bien en pratique. Et bombi makambo ebele pourquoi? Po kokota question mukie na libota. Qu'a perdu l'homme? Muto abungisa nini? So ito koyeba. Nini o muto abungisaki? Dès le commencement, l'homme a perdu la gloire divine. L'homme a perdu la vie éternelle. Pour mutu a retrouvé gloire divine, a joie, a retrouvé la vie éternelle, et bongaki mutu a comprendre nini ebotola qui est et empêcha qui est la gloire divine. Comment il avait perdu la vie éternelle. Sauf aux yeux connaissance. Et à comment nous avons perdu. Nous avons connaissance. Et à comment récupérer. Amen, Libota. Balobi, mutabungisaki, bon moebwaseko, comment? Moinyayaki koko sanga, pena bungisaki, bon moebwaseko. Quand Zambazaki n'a souci, Moutebonga retrouver la vie éternelle. Yangwa Tindaki envoyé pour Aïa Azongi Sabiso dans la vie, dans la gloire divine. Cette parole est venue pour soutenir ceux qui étaient fatigués. Cette parole est venue pour bander les plaies de ceux qui étaient blessés. Cette parole est venue non pour accueillir les biens matériels, mais les salis de la vie éternelle. Cette parole que nous avons reçue, ce n'est pas pour accueillir les biens matériels, mais les salis de la vie éternelle. Amen, Libota. Amen, Banderona Christo. Et en gros, pour nous retrouver la vie éternelle, Christ appelle ça qui définition. Tu perdras qui la vie éternelle en péchant. Elle m'a péché, n'est à louer na gloire. Peut à faire pécher toutes les créatures, tous les êtres. Et en gros, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Pour pécher, ils ont la ôté. Le premier Adam, par lui, le péché est entré. Et bongaki second Adam aya alongola biso na péché. Tozwa connaissance il y a péché, to lungwa nango to retrouver la gloire. Amen. Amen bandeko na Christo. Raison pour laquelle Christ a enseigné la vie éternelle. Après cette définition alobi na prière sacerdotale après avoir tout accompli. Aena mukili, a monisi ba aveugle, a lobisi ba baba, a tambolisi a redresser ce qui était courbé, a annoncé la délivrance na ba captif, a kangoli ba kangami, a lobi Père, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il apporte la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle consiste à connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen, Banderona Christo. Amen, Libota. Vie éternelle, pose wango. Et bon, omona, oyeba, nzambe o akela likona, c'est le vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qu'il a envoyé. Dieu nous a envoyé son Christ Jésus. Christ a enseigné clé, où est kangaki moki le péché, na parabole. Ponkolo nzambe a promis que j'ouvrirai ma bouche en parabole. À sentence, je publierai les choses cachées.
Christ accueilli à l'obéi, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Parce que c'est le péché qui détenait la gloire. Et yango liloba eraye, et loko ebungisaki mokili abandi wana. Alimboleli biso péché. Nini esalaki ke mokili babunga nzela tokota na molili ezalaki le péché. Yango aye alimboli yango correctement, justice na jugement emonisami na mokili po tozwa les salis de la vie éternelle. Amen. Amen. Totanga maemolimo mosanto ekambi mutei na mukanda ya Yohane mokapo na zomi na motoba molongo ya kotanga ya mibale kino ya mine. Totangi na kombo na Yesu Masiana na sala. Pela moko esili yo kopesa ye bokonzi likolo na bato nyonso ete apesa bomoi na seko epai na bango nyonso osili kopesa ye. Oyo ejali bomoi na seko ete bayeba yo nzambe moko na solo pe motindami na yo Yesu Kristu. Amen. Tozongeli. Pela moko esili ye kopesa jusqu'à 4. Pela moko esili ye kopesa bokonzi likolo na bato nyonso ete apesa bomoi na seko epai na bango nyonso osili kopesa ye. Oyo ezali bomoi na seko ete bayeba yo nzambe moko na solo pe motindami na yo Yesu Kristu. Ngai nasili kokumisa yo na mokili, nasili si mosala mopesi yo ngai ete nasala yango. Amen. Amen. Paix de Dieu. Dans la version française, le livre de Jean, au chapitre 17, le verset 2 au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Amen, libota. Yango era koti na temple, a fongoli livre, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la délivrance aux captifs, pour libérer son peuple. Alors, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et l'homme de Dieu a tout dit. À convaincre Moukili à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Christo. Et en haut, Batualibanda, l'église nous sommes battus dans la biso. Oh, ndenge nini bolingo ba ke bino kakande lo sambo ya solo. Tozanga rabargima te ponkola pesi biso molimo complet. Amen. Libota. Pour Nzamba lobaki, il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Christ avait promis à Rozonga te batbaye bakeye wana zongi. A zongi pas de manière à frapper les regards, ayaki na peau mususu lelo aye na peau noire. Et en gros batu moeba comprendre exacte bazo zela or ke na lilo batu ebi ke Yesu aye akiti na nguye ya molimo mosa. Amen. Bandeko na Christo. Il a dit encore, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Agoyana ero bondi mateka agoki koya erwana nde er yango ya ye. Donc la péché nde kangaki mokili la patience ya Nzambe. Atiki makambo o esalamaki na jardin d'Éden et l'équipe a millénaire jusqu'à ce que Moïse aya kokoma yango. Un temps assez long et passaki. Si Moïse aya kokoma
Nzambe aya ko révéler. De Moïse à Jésus-Christ, il s'est passé des millénaires. Jésus-Christ a tei et bongo des millénaires pamba na patience en Nzambe. Dieu a sa façon de faire les choses, c'est lentement et sûrement. Amen. Libota. Et en gros, et bongaki mutu Nzambe a tindi, a envoyé. Yende, il a la clé de la vie éternelle. Et en gros, Christ a hésité à quitter Koloba. Tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et les brigands. Pour bakota qui na fenêtre. Vrai message yango péché o ekangaki et bonga kokota na porte bateya ki ba flolé baleki na porte baleki na ba fenêtre. Or les bons bergers entrent dans la bergerie par la porte. Et bonga ki aya afongola, c'est lui qui a la clé de la vie éternelle. Yango l'homme de Dieu a enseigné nyonso na baloyembo. Alakisi biso nyonso na baloyembo. Alobi bososoli ebimi na mboka kasi moko akososola te ndelobi kwesili komonana mokili emoni yango te. Amen. Libota. Me oza mutu esengo po moni lobi kwango. Lobiko ya milimo na bato esili komonana. Amen. Libota. Yango ayembisi biso nayebi solo na yo namoni lakisa yango na mokili bayeba. Amen. Bandeko na Christo. La vie éternelle consiste à connaître toi, le seul vrai Dieu, créateur des cieux et de la terre, et celui que tu as envoyé. Et en haut, Pierre a répondre bongo, Kolaobi, Albi, tu es le Messie, le Christ de Dieu. Messie, le libérateur de l'unité, le libérateur de l'humanité tout entière. Yango ye akangoli bakangami na ye, apesi biso accès ya la vie. Tomoni mobiki cité, la 7e trompette. Maintenant, nous allons chanter la 7e trompette.